Merci, chers téléspectateurs. Ndenge bozalaka ebele ya kolanda penza chaîne na bino moko oyo tolobelaka makambo ya solo solo. Chaîne nini? Bravo Fati Télévision oyo penza ekumamaka epai ya papa Pati Bantule oyo ayaka kolakisa bino penza makambo ya solo. Ndenge makambo ya lelo ezali kotalama pe makambo ya lelo ezali kokende lelo le 22 juillet oyo 2026, le 22 juillet oyo epai nini ba opposition epai ni ba opposition balobaki ke lelo bakomarche mais ekoma le 21 bango moko bachange endroit, bango moko bachange maloba, bango moko bachange yango penza pito pale ekoti na ngambo na bango moko, bango ba opposant oyo bagangaka ba opposant balinde mbwa ba opposant zelo ekoti epa na bango, ekoti epa na bango lendi wa 20 wana ekoti mpona nini? Ekoti mpona nini? Martine politique oyo penza ai ya parti na matinée politique wana ai ya parti oyo biso moko tobengaka secrétaire général CG Kabuya alobaka makambo ya solo oyo afandisa indusa na idéologie, ayebi ndenge opposition ebotama ndenge ezala 37 ans oyo afandisa makambo ya opposant na makambo na ye wana alobi boye soni wana esali bango soni lendi wana balobi ke bapusi marche ba opposant oyo ya nzala, babiki bapusi marche ba opposant oyo batelaka limumu na bango. Matinée politique wana ezalaki ya makasi ya président ai oyo biso moko tobengaka secrétaire général oyo afandisa indusa, afandisa maloba oyo secrétaire général na biso Kabuya, le président ai oyo penza mwana mayele oyo ngamona bano mwana mayele, secrétaire général Kabuya aza le seul mwana mayele na Afrique centrale oyo penza oyo afandisi makambo maloba na ye epesi ekoti kotokuna na ngambu, epesi bango loyenge bayembala moko bayembala moko opusa oyo topusi marche na biso le 15 août, topusi le 15 août awawa opposant ba opposition ekoti yombe bamisu balobi te balira mbongo oyo basango bana bakendeki kuna basango balie mbongo bapesi Martin Fayulu, bapesi Sesanga, bapesi Jean-Marc Kabund. Moïse Katumbi agangi alobi te balira mbongo balie mbongo te baza nde ba opposant te. Tolakisaki bino, toyebisaki bino na matinée politique oyo ezalaki le 19 ki président ai secrétaire général président Kabuya aza mystique, ye afandisa idéologie ya 37 ans ya lit oyo babengi ba opposant, ye nde moto aza na mawakila ya ba opposant. Alakisi bino ba stratégie nyonso oyo boyaka na bamarche omoniki bobimi libanda bino bosala lit ya opposant wapi ya opposition wapi oyo le président ai Kabuya 37 ans d'expérience oyo aza nango 37 ans d'expérience ya ndeti mwana maternel ozokokana na mwana oyo azwi ya diplôme d'état tala sikoyo tala bokomi kopusa oh le 15 août. Voilà tokoti sikoyo na ndenge na biso ndenge tobaki tokonage lelo tokoyebisa bakongomani parce que biso awawa na Bravo Fati Télévision oyo ezali structure oyo penza de jeunes vaccinés contre la violence, de jeunes vaccinés contre la violence maboko pembe kaka ndeti président na bango président Félix Antoine Tshisekedi
azalaka maboko pembe azalaka na likambo ya moto te yango oyoyo surtout oyo Bravo Fati Télévision ezali wana ya kolobela ba action ya chef de l'État ndenge azali kosala na mboka bando le 2018 ti lelo ndenge azokende toyebisaki bino ndenge tolobaka tobetaka sete awawa na Bravo Fati Télévision. Président aza na mandat te président Félix Antoine Tshisekedi watimu le wankena aza na mandat te mais aza na mission oyo nzambe apesi ye na Congo awawa président Fati aza na mission yango tozoyebisa bakongomani nyonso bosimba ngo na motema bosimba ngo mpenza président Fati aza na mission mpo na kosala na Congo président oyo nzambe alobaka na papa Simon Kimbangu mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele président wana tozela ye bandakala yeyo nde Fati Beton oyo biso moko tolobaka Fati Beton penza afandisa idéologie afandisa makambo nyonso kaka ndenge tolobelaka vraiment kaka awawa na Bravo Fati Télévision chaîne oyo efandisama chaîne oyo tozalaka toujours na sima ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali chaîne moko po na kolakisa ba action oyo le chef de l'État azali kosala pe azali kosala awawa na RDC surtout pe awa na Kinshasa bino moboye makala efana nango ata veni moko ezalaka na prince te ba président pe baleka na bango ba président Kasavu baleka ba président Mobutu baleka ba président le père Kabila aleka président Susu Kabila aleka mais babulaka makala te mais mutu oyo na indusa oyo ayobule komi na makala oyo bana makala bazalaka babi non botikila biso Fati Beton parce que komi na makala ezalaka ta na prince moko te ezalaka na pompe essence te mais lelo komi na makala ekoti prince ekomi na ba pompe essence baveni ekoti ba prince lelo bandako ezwi valeur ndeti na malweka pe quartier malweka wana transport bando kokoma te oyo jibe kuta yemba bino nyonso boyebi bazalaka na baveni te oyo ba prince baveni moko kaka ya banzete baveni moko ya banzete baveni moko banzete banda ute fanda banda 1997 tozalaka wana kotala master moko panda ofanda kuna bazala na baveni te mais lelo kaka na 2018 papa Fati mkuwa tondolo oyo biso moko tobengaka awawa na Bravo Fati Télévision les garants de la nation afandi akoti ba prince na baveni wana nyonso akotisi prince na baveni wana lelo so oke malweka obi natekala lupango na ngambo epona nini fati na tika lelo Fati abongisi baveni ya kuna ekoti ba prince merci vraiment na oyoyo ozali kosala merci papa na oyo ozali kosala nde tolobaki bosabone bolarge presque Bravo Fati ezali chaîne moko oyo ya bino chaîne moko oyo botinda biso tolobela chaîne moko oyoyo tolobelaka ba action ya président Fati vraiment biso tolobelaka ba action ya Fati Beton ndenge kaka tolobaka vraiment structure oyo Bravo Fati Télévision ezali structure oyo ya ba jeunes vaccinés contre la violence babundaka te bafingaka te mape te mais toza wana po na kokumisa ba action oyo ya chef de l'État le dimanche wana penza na parti oyo le dimanche ya le 19 président ai
oyo biso moko tobengaka président Kabuya le CG abetaki penza discours wana ya kitoko, alakisi bapoint na bango ya baopposant, alakisi marche oyo elekaka na kala oyo basimbisaka bato ba machete mpo bato mingi bande kocomprendre te. Mais président Ayi Kabuya alakisi bango, alakisi boye vraiment, pe alakisi lisusu ba soda oyo baye bana oyo baye kolongola bosoto. Tala ndenge kini ezokoma, tala ndenge changu ndenge ezokoma kitoko. Bana oyo bazolongola mosoto, bato ya mitema mabe baye badresse moko bazokisi ye, alakisi ayesi bapoint boye bapoint boye bapoint boye. Lelo baopposant oyo batindaka bana wana ya mabe, lelo baopposant bapanzani, lelo bapanzani moni ke babandaki kowela intérêt ya peuple te. Le seul oyo awelaka intérêt ya peuple ezali kaka président Fati oyo biso moko tolobaka le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, ye nde mutu awelaka intérêt ya peuple. Vraiment atali intérêt ya peuple na ye nde awelelaka. Le 22 wana lisusu bazalaki na kumonte makasi, mais le président Ayi CG Kabuya amonaki déjà makambo ebele na matinée politique oyo asalaki le dimanche le 19 juillet. Bango bazalaki bayebaki ke président le garant de la nation ndenge azokende na États-Unis le 22 wana azokende, ele bango batikala basala babiloko na bango wana, basala babiloko na bango wana, kotoyo babeti, kotoyo basali boye, koto basali. Mais tellement Nzambe azakaka Nzambe, Nzambe azaka Nzambe, président ajimere bango ajimere bango alobi kuna na kokende te, mais atindi délégation oyo déjà baprécédaki ye, oyo déjà bakendaki avant, bakendaki déjà opposition bayoki ke président akete, bayokaki lisusu matinée politique oyo président Ayi secrétaire général oyo tobengaka papa le président Augustin Kabuya afandisa indusa na bapolitique, afandisa diplomatie na baparti oyo afandisa akotisa penza na école oyo ya Etienne Tshisekedi, école ya Etienne Tshisekedi afandisa diplomatie kaka ndenge ezalaka. Le CG Kabuya adevolaki yango pe alobaki yango. Lelo tozomona yango, lelo tozomona tala ndeti Kabila ye wana amoni ke makambo nyonso abande kosala ezosimba te. Botala baide na ye azalaki nango liboso, baide na ye azalaki nango liboso, ayaki komikomisa neti camarade makasi ya président de la République, le garant de la nation. Ye Joseph Kabila ayaki komikomisa camarade makasi. Pe tellement papa na biso Félix Antoine Tshisekedi atonda na indusa, atonda na diplomatie, atimbelaki ye déjà na majimel abino na kozali ntina suka. Alandaki makambo na ye, ayokaki ye ntina suka, ayokaki ye ntina suka. Kabila amonaki ndeti ye nde mutu azali ko contrôler sikoyo le garant de la nation. Nzoka
Bolage, bolage, bokota, bokota, bolage. Bolage, bokota, bopartager en haut. Hein? Bravo Fati Télévision. Ils ont dit chaîne Oyo le Belarabo solo. Chaîne Oyo il Belarabo solo. Vraiment, beau partager, beau laguer, beau partager, bokota, 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 beau partager. Ouais. À mon avis, azo contrôler les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, Ye Kabila. Zoka, Oto Bengaka, les grands mails, Ye Mei, Ye Moko, Fati Beton, azo taïga na majimel. Oya fandi sama na diplomatie. Afandi sama na diplomatie. Ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo. Bande ko lamko ba 3h tozo kima tozo marcher ba c'est wana to marcher yo marcher de 3h bino bo posant bino ya libumanzala bo kosa Kabila akanisaki penza alingaki a contrôler président Félix Antoine Tshisekedi président azotala ye mais président bino ye wana Kabila akimi mboka ye wana akimi mboka mais sona libanda azosenga pardon ye wana Moïse Katumbi kopesa bilobela pamba o marche oyo fallait basala marche oyo fallait basala Martin Fayulu alembongo Sesanga alembongo Jean-Marc Kabouni alembongo tobisaki bino non bonange te omonika fleuve congolais wana bokonange yango mpenza bokonange tokotikela bino espace te 37 ans ya opposant 37 ans oyo tofandi sikoyo lelo tozwi mwa bor na biso tozwi mwa ebonga na biso bokonange moni fleuve congolais bokonange yango na maboko mpe dialogue oyo bozokanisa soki dialogue oyo ndenge bwana koloba nde Fayulu na dialogue oyo babimisa ye ministre papa nini oyo Sesanga babimisa nini oyo Jean-Marc nini moi dialogue oyo totela non so tomoni yango te dialogue oyo totela yango nanu totela non dialogue oyo po tomoni baide na bino eza deja bien te vers mokonzi na biso tozaka na mokonzi moko na RDC Félix Antoine Tshisekedi le garant de la nation tozaka na mokonzi moko dialogue dialogue wana penza non tokosolola dialogue eza institut tokosolola nini pour tosala mais oyo bozobule wana oyo bozobule mpona mabumu na bino non président Tshisekedi ayaki mpona libumu na ye te ayaki mpona intérêt ya peuple yango tozomona ayaki mpona intérêt ya peuple lelo akoti mbamo bomona so de mouton bomoni bamambo ebele asalisali mpe azokontinue kaka kosala mpe bamama bazobotofele gratuité atie gratuité bana baotanga atoza na mbongo te otina mwana okende ekole tomona ngo wapi esa baplace mosusu ezalaka te me baprésident oyo nyonso baleka bayebaki eloko wana me bapuyaka ngo te mais de temps que les garants de la nation mwana mboka oyo tolobaka des pères et des mères atali te oyo ezali mboka na ngai akoti gratuité akoti si maternité ofele basi bazobota ofele ndeti yango oyo nazosebisa o congolais oyo ozodutela makambo oyo tika ndeko na ngai tika zonga mutu moko te azwa
$100, $1000, ata $10,000 et salonine pour mboka na yo. Comme ngai biso awawa na Bravo Fati Télévision, toza ba compatriote moko tolingi mboka na biso. Tolingi mboka na biso. Pe Bravo Fati Télévision eza structure oyoyo. Ba jeunes oyo baza vaccinés contre la violence. Biso yo, les jeunes vaccinés contre la violence. Biso tozali na sima ya mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi, le garant de la nation, président moko oyo toyebi kaka na RDC ye wana, président mosusu te. Président moko ye wana biso to soutenir président na biso oyo azali na souci ya ba Congolais. Président oyo azali na ba souci ya ba Congolais. Yango tozo senga na bino bo larguer, bo s'abonner, parce que nous sommes là tozali wana bo charquer ndenge tolobela kaka. Ouais, bo partager. Bravo Fati Télévision ezali ya bino. Bravo Fati Télévision ezali chaîne moko oyoyo elobelaka mingi makambo na bino, makambo oyoyo ya ndenge tala banzela ndenge komi kitoko na elengi. Okoti na nzela osepeli oyebi te okumisi papa mokonzi. Papa mokonzi fana na yo umela na yo papa umela. Merci chers téléspectateurs, vraiment ya kolanda makambo oyo Papa Pati Bantule alobelaka bino makambo oyo ya solo. Biso pona ko benga biso numéro na biso ezali plus 243 99 027 91 61 Joana Obiki okoma plus 243 99 027 91 61 wana nde okobenga biso. Ba contribution na bino pe yo mutu ozali musika, yo mutu oza na Paris, yo mutu oza na États-Unis, yo mutu ozali na Venezuela, ozolandaka biso bolandaka biso mingi. Vraiment contribution na biso yango wana ebandi na ba $1 na yo obwaki otie na numéro oyo. $1 na yo ka $1 na yo, $2 na yo, $5 na yo, $10 na yo, $100 na yo, $1 na yo obwaki na numéro oyo plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61. Ozali wana mobimba ya kolanda biso pe ya ko contribuer o nyonso tu o contribuer o komeli biso na numéro ya WhatsApp pe toko lobaba o pe bazo contribuer awawa neti Benjamin oyoyo aza na Venezuela, Congolais de père et de mère. Abi non ba émission ya boye na kotika te parce que Fati Beton asali mingi nga naza mwana na oyoyo ya nzela ya mai ya kati kuna kotaba malweka. Nzamba asalaki na koma awa mais pa na biso kuna na malweka na longwaka ezalaka ta na prince te, ezalaka na eloko te. Yango a partir na bino Bravo Fati Télévision ndenge bolobelaka ndenge bolakisaka partout te. Contribution na ngai na kota yango wana pe atinaki contribution neti kaka ye atinaki akomi na WhatsApp na numéro wana akomi tomoni pe to remercier pe kaka ndenge tozoloba boye. Ebongo yo mutoza wana numéro na biso ezali plus 243 99 027 91 61 plus 243 027 plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61 nde oza mobimba ya kotindela biso penza ba contribution na yo kaka ndenge ezalaka. Tobandeki koloba lelo ezali lelo le 22
le 22 juillet oyo ba opposant ya nzala ba opposant oyo baotala libumu na bango baotala intérêt ya peuple te lelo il a fallu tel que basala marche na bango mais epesi kuna epa na bango epesi mbindo pe epesi bokabwani na minute oyo ndenge nazoloba boye opposition ekabwani opposition ekabwani na deux parties opposition ekabwani na deux parties ndeko na ngai omoni ke bayeleka bambongo na bango bayele bambongo na bango parce que opposition ekabwani na deux parties elakisi ke bayele bambongo na bango baza na souci ya peuple te baza na souci ya peuple te baza na souci ya bambongo na bango ya bambongo na bango ya bambongo na bango vraiment merci bana Goma ndenge bazokoma merci vraiment Goma toujours liboso ndenge bolongoli banyangala kata wana ndenge botindiki banyangala kata wana po bino moko bana ya Goma bozotala place bandeki kobatama bozotala place babandeki kozala bana Bukavu ya bino yango wana parce que te congolais nde azalaka boye nayebisaki bino lisu likolo ya lisu bomoni kaka mouvement moko mabe bodenationne bomoni kaka mouvement moko mabe bolakisi ye ke mutu oyo boye bomoni kaka mouvement moko mabe te oyo rebomu parce que toboyi bato mabe na kati ya mboka na biso toboyi bato mabe na kati ya mboka na biso kaka ndenge ezalaka vraiment tosepeli makasi ndenge banyangala kata wana bazali kokende toza na posa mutu moko te ya mabe azala na sol congolais biso moko tolingi biso moko tozala na sol na biso monguna moko te azala na sol congolais vraiment ndenge tolobaki sans dialogue tolobaki vraiment dialogue oyo ezobanda président alobaki akosala dialogue mais akosala yango na banani parce que tozotala na dialogue oyo bato oyo bayaka mpona libumu na bango mpona intérêt ya peuple te po le sel moto oyo aza na intérêt ya ye moko eza kaka président Félix oyo aza na intérêt ya ye na peuple intérêt ya peuple eza kaka président Félix Antoine Tshisekedi oyo aza na intérêt ya peuple mais oyo aza na intérêt ya ye moko baopposant wana baza na baintérêt na bango moko ya mabumu yango wana tozoboya biso bapeuple congolais tolingi tozala bien parce que mokonzi na biso aza wana alingi peuple azala bien le garant de la nation oyo biso moko tobengaka le garant de la nation afandisa indusa afandisa idéologie kaka ndenge ezalaka awa wana RDC mpenza président Fati Beton fanda na yo po biso awa na Bravo Fati télévision tozali wana po na kolanda nyonso tu baaction oyo yayo baaction minene oyo ozali kosala biso moko tozali wana mpenza Bravo Fati télévision ezali structure oyo la jeune vaccinée contre la violence les jeunes vaccinés contre la violence oyo bazali wana maboko pembe oyo bazali komema pe bazali kolakisa baœuvre oyo baaction ya chef de l'état partout place azali koleka partout place azali kozala biso vraiment tozali wana mpona kolakisa baaction ya chef de l'état yango tozoloba keno bolarge bopartage boaimer contribution na bino
tozali kosenga contribution na bino ngai mama babi nzenze na France yayo wana contribution na biso ezali plus 243 99 027 91 61 plus 243 99 027 91 61 oza mobimba otie mwa $1 na yo ekomela biso mwa $10 na yo ekomela biso mwa $100 na yo ekomela biso vraiment kaka ndenge ezalaka. Merci chers téléspectateurs, vraiment tokomi na biso na suka ya koyebisa bino penza kaka ndenge ezalaka. Fati Beton azali wana parce que aza président oyo république ezelaki président oyo ba congolais bazelaki bandakala koloba oyo ya papa Simon Kimbangu alobaka président oyo akoya yende mutu akobongisa mboka yende mutu akobongisa Congo oyo yango penza merci président Fati Beton ozali oyo nzambe atindela biso awa na Bravo Fati Télévision totondi yo matondo mingi. Vraiment, merci papa. Merci papa. Bye.